na zala qui sauté na scène na bungi vraiment et na passé na ba moment moko très 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 difficile et à santé santé tungi ça qui vraiment na zoa qui opération moko et opération ana et compliqué qui nga makasi et na complication ana notre Dieu il était là parce qu'il y a toujours au rendez-vous et puis oh ya loba yango ko kisama na ba vie ya batu Coupé ça va merci na ngai ebele et pa ya mama Olive Lembe Kabila mère Kadif mama waro de kababe ke mère Kadif maman va cas difficile na kananga pizaki très difficile le quoi na mon soutien na ye en tout cas mama waro na sengi nsambe alola apambula yo pe longue vie à toi. Intervention qui va coûter qui n'est en fait la carte de grossesse tout la carte sans autre na pour que bah ça l'intervention bon malgré grossesse en fait ils a qui kyste OK ils a qui kyste les manifestants et bimara ouais et bimaka c'est le quoi mboma ivimbi wana libumu donc et bimara presque na ba partie belé nzoto la ba partie intime na biso ah d'accord ouais yangasko plus c'est qui na partie intime ah d'accord qui n'a lobby membre ya aide ya maman Olive place et ya qui vraiment ezaki parce que non loba vraiment je suis parmi les filles au maman Olive alinga mingi alinganga et tant pas au monde na santé azaki obligé pe atuna azaki obligé atuna et tant atuna ki nde esaki ki ndeko Belvi aluka ki paye bana ange azomona na te qu'est-ce qui se passe ndaya kipe na ndako tangu anja e Belvi aye et eta kuta kinga nango azaki obligé a komisa ngo pa ya maman que en tout cas maman était un ange et ça vraiment de na kuteli etala ange boye na boye maman akamwaki maman bi ah bon ange na eta wana vraiment nini chipezali et tout akoki ko se manifester te pendant un hôpital hein. Donc, il dérangeait qui maman en fait, et c'est que maman a intervenir place wana. Que naitana ils ont senga ba spécialiste. Loko les loko déjà qui ici babanda qui ont ici comme boye. Moi peut-être ba memanga sous na chip non exacte. Na d'accord obligé place au banda ko landelanga na ngalema comme ça demandait que des moyens. De moni maman apporta qui met forte nae. Mais il loko nga na déploré on a sepeli na moté et na robombaté na za ouvert et ça que mam nyonso ko chalobaki na lobité que eza lokuta vous comprendre na lobité que eza lokuta pour appeler bomaté pour lobango pour abimisa mo en fait nyonso ko chalobaki na lobité que eza faux hein famille to bebana to potana parce que mon état moyen na internet état que mams aza mukolo et mukolo yaya kana acheté en fait même na artistique tant que na écran et bim quoi manque à respect mon état tendance de binga fini coach atelier ba proprement déplacer au sali que si la bisalo a quitter à salle interdiction na kombo na ye a limité ba lobela kombo na ye pour être dans pour tout ake ko fingele batu ba sanité à lolenga bongo kota la Dacosta aza homme marié mobali ya mutu maintenant ce que vous ba proprement ya sanité ko benga mutu tuberculé na ibité Ange Maïcha o dans koloba eza tendresse na solo la nae na pesa quel conseil aussi na loba nae aibi pe que ceux qui ake moi mabe naïbi saraye qui tendresse ok bien té bah ça la aboité c'est la famille pour tendresse nga naïbi tendresse ya makele là na mona ati hein et puis naza parmi bato ba soigne saraye et naza parmi aussi bato pe apé sara moi minimum ya respect ceux qui peut tendresse à yo qui likamnanga a lukama benganga nanu Maïcha na yoki boye donc au cas dans loba na eke na ibsa qui peut déjà na privé à salara sous bon teza mabe
Déjà, coach a joué décision pour la Kangaï. C'est la famille. Bongisa kaka. Ah, bah, propos, Anna. Te, bongisa. Bongisa kaka. Elo mote loba miwano na loba matena mukili. Bongisa kaka. Coach pa okitsaka motema. C'est sa sœur. C'est sa sœur, papa. Il n'y a rien de grave. Namona jamais. Belle vie candidat patron namone aleki na TV. Alobi ke yena si là-bas na problème mon namona nanuté si la bisa Bekam même aleki na TV alobi ke ngana belle vie tozana problème mon koboui. Surtout lobi na cadre qui camarade. Si la sala camarade ngati. Mais belle vie sala camarade nanga. OK. Hein? On se comprend belle vie sala camarade nanga. Non ni en na TV a camarade nanga. Mais nakovanda na ye. Nakovanda na ye. Na yoka jamais loba. Dans ndenge mo boye ya mabe donc wana na webso ke ata mukolo monte. Na ebité je te dis. Je te dis ndé na otiko le kana ba pas si boye. Je te dis non na yoka te. Na ebité tam suye eska mususu mais que na batanyo so même na zaina nga ba difficulté parce que azon les cas trop Belgique kandia na yo talanga. Nanu na yoka ete na monoko na ye a prononcer du mal moko boye contre Ndeko Bekam. Et ça quoi famille libota balinga belvi na bango kaka bongo voilà na mabena malam et les abakouk balinga si la Bekam kaka bongo parce que moni temps ya mutu ezara temps ya mutu soki asi abini soki asa telemi mutu akokanga azade pona minute to matato kita eza belvi kandi eza si la bisalo. Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux Ali, Vanessa Herwig. Vanessa Herwig, trocha numéro on a na scène, na on le babonné de Rolex ma perruque, on a bon mona, ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Herwig, azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebungebu. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi tisiko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimo. Napesi awa. Zaya, 1 minute. Opiso tunu mapata acha telefoni. Biso ba biso mbongo na nzela. Kama hiyo tumelenga mbongo ya mwasi. Hiyo na mandeko ndio kwa barabara. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai. Yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Akemba e. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami. Toki.
Voilà, exemple télévision, exemple TV, votre chaîne de l'excellence, Barizi Baza, monsieur le journaliste. Grande de notre joie, grande de ma joie de savoir être nombreux devant vos postes de téléviseurs. Nous sommes là rien que pour vous servir, vous apporter les actualités à temps réel. Alors, Vérité Plus Plus, une émission à caractère socioculturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de la recevoir. C'est parmi les grandes actrices de notre pays. Elle, c'est qui? Ange Maïcha. Avec elle, nous allons essayer de partager, de parler, parce qu'elle a eu à faire plus de 9 mois, je crois 9 mois ou plus, à vous expliquer Bissot Awa, à disparaître dans le milieu scénique, dans le milieu théâtral, c'était dit à quoi? Nous allons tous en savoir aujourd'hui. Je sais que Adam est fanatique de partout. Batu Bélé, Balina Ange Maïssa. Na Moussalo appelle Sarabino, na le meilleur appelle Sarabino, na Baïsit Nyon Soba Beng Sakae. En tout cas, elle vient donner toujours la meilleure qualité. Il y a Moussala ou appelle Sarabino. Et beaucoup de personnes se sont demandé qu'est-ce qui est Ange devenu, Nini Comélier, qu'est-ce qu'il y a. Alors, bon, j'ai été battu commande. Bon, là, c'est qu'il y a Bolingaraye. Bon, t'as du début à la fin. Bon, Yoka, Nini et Comélier Ange Maïcha. Toye Bango tout à l'heure. Mais voilà pour ça, Ange Maïcha Mbote pour Azatia derrière nos mire. Laissez-moi dire un grand merci à Déo Azasima Bilili. Et merci infiniment. La boss Mboka, Yannick Chamba Godson, Bazonio Somatkelanga, au patron Mogos. Et pour avoir pensé aussi à celle qu'on appelle Vumbi Shekina. Shekina Vumbi de mon cœur, gros bisous à toi. Gaël Fundu Maman Bonheur, je t'aime énormément. Mimindoume, madame. Mimindoume, Bazonio Somatkelanga, Mimindoume. Madame Christelle Lina, gros bisous à toi. Gilles Monapotu et Guette au Kabasi depuis Montréal. Et clin d'œil spécial à Jérémy dans la merveille, mon amie, Francine et Kofo, et puis j'ai Kabouikou. Vous êtes tellement nombreux, tout autant à Bino. Tout au long, il y a une émission. Mais dès aussi tu es d'accord avec moi, ouvre-nous pour dire déjà bonjour et bienvenue, Ange Maïcha. Bonjour Barizi Baza. Vraiment. Bonjour, bonjour à tous nos fans, bonjour. Voilà, et moi gentil na ba fanatique oyo ba moni yo te pendant ba temps ebele. Bazaki na nzala ya Ange na scène, de Ange yaka na ba vivacité ne wana bazaki na ba nzala ba biloko ebele. Oh Maïcha pe ça ba on a scène ba mona kiote. Oh ba ozali ba ko ta l'émission et ça ba ngoni. En tout cas, premièrement nous na piscine nous merci. Na Nzambe alola. OK. Nzambe oyo asali ke lelo na ya lisusu na ba etando na bino ike pona ko solo la lisusu na bino. En tout cas la piscine Nzambe merci parce que il est maître à temps et à circonstances. Donc Jésus gagne toujours. Nzambe baloba kaka et na profiter lisusu ko pesa ba merci na ngai ebele et pa ya Mama Olive Lembe Kabila. Mère Kadif, Mama Waro, de Kababé qui Mère Kadif, maman va cas difficile. Na kananga pisaki très difficile. Le quoi na mon soutien aye. En tout cas, Mama Waro na sengi nsambe alola apambula yo pe longue vie à toi parce que c'est pas donné à tout le monde. Moté mawana ya ko soutenir bateau. Ozo mona barezi et pesami na mutu nyon sauté eza motema malamu babota manango ko sunga babota manango eza sko ndenge o Mama Olive asaki pananga. J'espère que batu bayeba ki ngote eza ki pe médiatiser te ngamo na yo lobango. Voilà na yo lobango parce que babomba abolamu te faut nazana voix mususu te peut-être on a remercier Mama Olive. Ce qui n'a pas écran parce que à l'Andarabiso, à l'Andara télévision, en tout cas, maman Mina Kulomba accenté ça na Mungu akubari kitena. Merci maman, je t'aime de tout mon cœur. De Kobinga Dada, maman a bingo my dada, donc I love you so much. Voilà, I love you so much. Mungu akubari sana, Mama Waro, Mama ni mama, accenti. Soyez là, donc voilà. Ange Maïcha, tout le monde directement qu'on remercie Maman Olive. Qu'est-ce qui est passé dans la vie de Ange Maïcha? Tout le monde côté dans le Sénégal, on a le droit à vie privée. Et ça qui n'est pas comme là qui réellement
Oui, c'est là que na musala mona na susté, na makambo belé peut-être disparaître pendant beaucoup de temps. Merci beaucoup Arési. J'espère na meka ki ko meka ko expliquer ngo na chaîne yande konabiso e bakata mais le quoi ngana ende to za ba camarade makambo biso ngana ile kaka kana kata ambiance likolo o ele kaki en tout cas ba fan na ngai nyonso ti ba mona nga na bungaki na zalaki li sauter na scène na bungi vraiment et na passé na ba moment moko très 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 difficile ya santé santé tungi ça qui vraiment na zwa ki opération moko et opération ana et compliqué ki nga makasi et na complication ana notre Dieu il était là parce qu'il y a toujours au rendez-vous et puis oya loba yango kokisama na ba vie ya batu oya loba yango kokisama na ba vie ya batu nzamba ebaki ke na onzana bomo mais siko par rapport ya ba hôpital na biso ya Congo ndenge ba hôpital na so marambe kendelaka en tout cas Barizi ozampayati oyebi yango bien dans notre pays nzambe na likolo mbongo na sac soko za na hôpital et je me suis retrouvée dans un hospitalisé dans Ngaliema et oyebi déjà ce que se retrouvé dans l'hôpital en nene ya mboka oyo c'est nyonso pona ko sala ngo il faut mbongo bon mbongo wana ezaki mbongo ya mukiete vie santé nanga vie makambo e bandai ko vivre na kati nanga et puis j'étais encore enceinte. Nazaki na zemi à coopération mo bayo salango na état o ya grossesse nazaki na combien de mois en tout cas nazaki na zemi kutu ya mki à 4 mois. Na 4 mois na ndi bayo ko sala intervention wana croire que ezaki mo elo moka ya mki ba opérer yango et aussi la lango. Vous comprenez? Je surtout que moi malembe o éclaircir pena biso bien. Intervention ba ki ba kuta ki nini en fait. La carte de grossesse, la carte de grossesse, pour que ça l'intervention malgré grossesse. En fait, ils ont qui kyste. Ok. Ils ont qui kyste et kyste wana baninganga baebi babinga kyste de Bartholin. Ils ont kyste moko et ba opéra ka yango de za lokwa ekolaka en fait. Ekolaka soki ekomeli ton ba opéra ngo et opéra makana ba ndenge moko na ba norme. Ezaka mo opération moko te difficile. Vous comprenez? Mais comme diable a na ba rise nae na ba moi ba complication nae parce que quand le Jésus gagne toujours diable a na ba rise nae mo mais ayaki siko na moi ba biloko wana tango ngana ki na et pas médecin wana sko médecin nga ya ngali maïsinga bon on va voir ça et comélité na vantikanga habité na komana na moi centre moko na l'examen médecin moto sur la na et bien peut-être ko prescrire ngaka pomade moko na ba chawana et puis ouais et bima kesel quoi mbuma ivimbi wana libumu donc et bima presque na ba partie belé nzoto la ba partie intime na biso d'accord ouais yanga sko plus c'est qui na partie intime d'accord siko baeko tant na quel examen médecin wana et le médecin a tout na qui a fini ngate a consulté kingate pour faire ça et na qui directement bistourer l'équipe à katiango donc pas soli yango parce que comme il a été c'est dans ba terme naza domaine te moyena e ba penza te mais d'autres médecins ou ba comment est-ce que kolandela yango nde ba mona ki ke eloko médecin on a ça qui est erreur grave. Ouais, et ça qui est grave. Est-ce que pour ekauka nde ezwaki complication et yango nde complication nga. Ce que qui na lobi mambo ya aide ya maman Olive place et ya qui vraiment ezaki parce que non loba vraiment je suis parmi les filles au pe maman Olive alinganga mingi. Alinganga et tant pas au monde na santé azaki obligé pe atuna. Azaki obligé atuna et tant atuna ki nde esaki kende ko Belleville alukaki paye banana Ange azomona na te qu'est-ce qui se passe nda ya kipe na ndako tangu Ange et Belleville aye et eta kutaki nga nango azaki obligé a komisa ngo pa ya maman que en tout cas maman était un ange et ça vraiment nde na kuteli etala Ange boye na boye maman akamwaki maman bi bon Ange na eta wana vraiment nini chipezali et tout akoki ko se manifester te pona à un hôpital hein
donc et dérangeait qui maman en fait ndé et singa est-ce que maman a intervenir place wana que na etana izo senga ba spécialiste loko les loko déjà zaki et si babanda qui ont ici comme ko boye moi peut-être ba memanga sous na chip non ezate na zaki obligé place au banda ko landelanga na ngalema comme ça demandait que des moyens de moni maman apporta qui met forte nae maman Olive a binisa qui ba moyen pour que ba meka ko landela potawana na bo moto en fait na bo moto ba landela qui pota et notre traitement na comment ekozwa avec des moyens pour te sila ekate et ko ça en tout cas tozaki obligé pour anezaki malgré nazo zo traitement nanga mais en tout cas ndako nangi ezaki vraiment comme église parce que ezako senga ba prière to bandaki ko prier c'est tous les jours qu'on faisait des prières c'est tous les jours batu nyonso o ba yeba kananga ba se donna ki ko bondela ponanga et na monde artistique il y a ba comédien en tout cas na comprenait que nazaka aimé nazaka aimé nzambe asunganga na tikala toujours na moi bolingo wana bato balingela nga parce que même na musala nga bandona balinganga parce que ba memela kinga soutien na bango physiquement spirituellement moralement et ba fan nazana une heure avec Jésus ba banda ko bondela pona ngai mama nela eonga na papa ni sembula na Londres bazoi sije na ngana maboko papa Trésor des Bandal le parrain de ma fille en tout cas il était là tout le jour ko bondela rapport na ngai donc Trésor des Bandal hein bato ayebi na Trésor des Bandal c'est un homme dédié ouais grand T azama sali na nzambe mobala jeunesse a mosali na nzambe donc azwa ki peta na ya kolandelanga et pasteur Béni il était là pour moi parce que quand nga ezaki mingi na ebanda ko senga présence ya bonzambe et présence financière vous comprendre partenaire nanga aza mutu aza milliardaire té aza millionnaire té il peut avoir des moyens et ko permettre nga na en fait na vivre na ba moment oyo ezo senganga na makamnanga accouchement na mamnyo surtout azalaki prête en fait à tout mais situation tangu ezo compliqué c'est du jour au jour situation ezo compliqué ba transfusinga ba makila aussi là donc situation c'est du jour au jour et bandaki ko s'empirer en fait aux hommes et bandaki ko s'empirer en fait ko et senga qui vraiment soutien moko ya makasi pour ya santé en tout cas parce que nazaki entouré plus na basani na nzambe mon berger Caleb Luyungu ayaki nanda en tout cas on a fait de service on a fait de prière donc je vivais que de ça parce que nga jana depuis kala na vivre na nga jana viwana et tant on a coutani sur la difficulté en tout cas na comment ko sans nzambe que mon Dieu souviens-toi de moi même à tanga été hein même à tanga angeté mais tala ne fils que ata batu nyonso bazo telema bazo bondela ponanga neti yesa katia mi diamant blanc petit tonanga longwa Londres direct aye Kinshasa uniquement pas eba au juste ayo kaka na obela mais na obela nini tala ka ba logo ba Shekina Mukendi Shekina Vumbi bana nanga ba komi ko gêner ozomona donc nazaki na batu oyo ozomona vraiment que de te Félicia nanga soki azwinga te na journée fuba ba kisini nezangi eloko dinde donc nazaki na soutien moko ke oyo hein naibi que bala na biso bazo comprendre en fait hein nazaki na soutien et puis yango comme d'habitude nalinga vraiment pas trop vie nanga ezalami exposé yango na tala kinga bité makamsusu na memango nanu to memana bonzambe et non na ko na wela nde ba fan nanga sango ya malamu ya résultat parce que après ça après ba galère nyonso après ba souffrance et Dieu m'a béni
Après, il y a une jolie fille qui s'appelle Offrande de l'Éternel, Offranel. Après 20 ans, et nous avons pas un bébé. Malgré, oui, Ozoka était un monde qui a gagné, que nous sommes occupés. Donc, nous avons pas parce que nous avons atalaka bisona mitema. Vous comprenez? Apparemment, somo qu'il est allé là abattu. Il y a un nzamba dans la mise ne mususu. Nzamba dans la mise ne mususu barezi. Donc nzamba talenga kana liswa mawa. C'est pas que ba onyo so bazwa ki makambu, ba onyo so ba kufa ki ba onyo so kenga na leki bango non. Mais nzamba talenga kaka na miswa mawa. Ozomona nzamba talenga na miswa mawa tale habité. Na lisungi ya mama waro na lisungi ya bande konyoso ba Belvikandi banan tout le monde o a soutenu kingai même ba appel nan swaki ya ba presque dans le bas dès dans le bas qui ceux qui toza na 90 stars et 90 stars ba dingainga. OK. 90 stars wana ta 60 balika inanda ko. Oui, je vous dis là dans le bas yango nga c'est tous les artistes. Tous les artistes. Nazwa qui pour ne pas citer les noms, Nazwa qui tous les artistes m'appellent là-bas. Tout le monde va bien gagner. Vraiment. Voilà. Mais je me dis banda ko salo ba international banda banga peut-être ndé ozaki na zemi, o banga peut-être liweya, to o banga mona zo problème et banda ko effrayé té. Bon, attaque être humain. Déjà moto normal. Déjà tango mona makilez aussi là. Vous comprendre. Ozo perdre donc en fait biloko ya bo moto na kati no et comme ko perdre moko moi foi et perdre et qui makawe na comment ko mona bon mona nga moko ba prière et comment ya moko mon Dieu je laisse tout entre tes mains mais comme j'avais des hommes de la foi des femmes de foi pembeni nanga banda pesanga toujours foi ba remonter nga il y a rien bazotali sanga pena ke eloko te diable aza mokosi nzamba longa kaka nzambe balonga est jamais ange au telema et puis toi tu vas témoigner la grandeur de ces dieux là et yango eloko oyo ceux qui ba nazui ba remonter ngai tant bazo remonter nga wana o mona na vandi o mona neti papa ni sembula Papa Nisembula a koufaki, a continué na coma pendant 6 mois. Vous comprenez? Parce que ceux avant dit dans un témoignage à Papa Nisembula, au moment là, et répète espoir. Ouais, et pèse espoir que je vais encore vivre. Et ceux avant dit na koutani na ba négativité moko, dit ça qu'un hôpital moko basé sanga bon, c'est qu'on voit on doit sacrifier l'enfant dans ba bomamwana pour qu'il va traiter ngapotawana. Et carrément, le Saint-Esprit, comme il était là avec moi, n'a répondu à mon docteur, non, moi et mon enfant, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. N'a répondu à mon bon. Et, on surtout, et bima na minoko na biso, et na foi. Comme j'avais la foi, nazaki soutenu. Parce que peut-être n'a moko, foi ko kende, parce que douleur et les kaki, souffrance et les kaki. Mais il fallait que il faut en abattre ou soutenir yo spirituellement surtout toi bazo soutenir yo et mon pasteur Jires na PCP Mbote Skazali parce que pasteur Jires il était là et tant balobi na ngana no je me souviens ba bimsa mwana na accepta ki ce que yeba o accepter nazo pesa ce que pasteur Jires compte rendi et mon pasteur il était là na ebisi na binanzimi Mosala nzamba lela. De maman Jésus pleura donc Mosala nzamba leli na misu na yo. Abinanga maman, tu es fatigué de porter l'enfant. Olembi comme mwana. Et tu as accepté balongola mwana. Pourquoi tu as accepté ça? Pasteur, je suis fatigué. Cela me dit je suis fatigué wana. Donc ma fille que j'aime beaucoup est Sakatia Mineta Betanga. Abikolo bakabongo te ya Nicole kutani koyoka ba do bani koyoka te na mikolo bate ke na lembi. Vous comprenez parce que nazana bateau yo bazo soutenir ngai. Et ma fille Marlène Ayake na PC bambote vraiment place à Zali parce que moi na bakata wana c'est une fille de prière. Ouais, en tout cas Azaki wana azo bondela azo gêner pour ngai. Donc moi et mon ko ngana koki penza ko la kisabango
et c'est moi n'a pas tant à remercier bango boye mais o erotika pour di bon ekotika la enanzambe na likolo mto kanitila tout le monde oyo a soutenir kinga. Voilà, merci beaucoup Ange Maïcha. Mais avant peut-être au Bota, tu es la dernière fille, tu es au Celsius. Bon, en fait, on a combien? On a 3. Maman Ange, bravo. Ouais, j'ai 3 filles. 22 ans. 20 ans. Un bébé. Félicitations. Mais avant peut-être au Bota, tu as dit offrande. Offrande d'Internet. On nous a occupé dans un souci, mais ça a fausse couche boy. Avant. Vous avez un côté. Ah ok. Voilà, merci beaucoup. Donc ils ont ma question. Au bino bosera ibisoto tuna penza. Ange Maïcha, je gagne toujours. Félicitations maman Ange parce que basi bazara mo ba complication belé na banzoto. Moi kobela ba sala une opération à myome, ba opérer avant je suis OK. Donc santé en tout cas. Et ça, au moment où on a les cas sur l'écran, boyé, santé d'arama, opération donc. Dans qui maman a dérangement trop dans la santé. Ah d'accord. Voilà, merci beaucoup. Elle c'est Ange Maïcha, mais Ange Maïcha, les lo oyo au bêtis les solo, toyo qui quand même moi les solo, to mec un peu carrément parenthèse, on a pour que tu fasses la parenthèse mususu. Malgré tout ça au YouTube bango, ba un peu côté là moi ba actualité les cas. Ouais, non, tu as la YouTube. Donc, on a une distraction, puis il y a le téléphone dans la tête. Et Ange déjà. C'est un peu moi, que c'est diverti pour bosser dans moi, la douleur aux hommes. On a ceux que moi qui sont anti-douleur, douleur ici. Le côté peu dans moi, ma comme ça, tu as la tête. Mais Ange déjà, tu es bio aux armes, tu as parti prité. Tu es bio à nos places, nous sommes boulés au Bengayo. Au bagage na yo an OK cop mais les lo moi ba polémique ou ezo comme ibelé surtout ba ba eza ba fanatique ne ba tchaka bino peut-être na moi ba pito parler to eza bino mo konde bozana ba guerre froide na bino CC ba bon ko manifester entre autres tout le monde a SB tout le monde a famille bota na belle vie télévision mais les lo tout fait tout flamme et y a mal ou eza que les abako famille bota tout ça là alors ben là on fait nos autres là et tant que moto aux ara naître aux ara na bango nyonso bana ko milo belani en tout cas ndeka balobaka na musala concurrence eza loyale. Voilà, concurrence eza loyale ba résidenge yo ça l'émission boye il faut ngana lukana sala na sala plus yo ezanga mabete hein et ça ramabete nanda kotala biloko wana nyonso sikoyo na omone loko na okoloba place wana te. Tu sais pourquoi? Parce que ngana no oh réponse na okoloba en fait Nathalie Natanyo son avane na ndota YouTube. OK, ndota YouTube et na kota YouTube namona jamais belle vie candidat patron na moné aleki na TV alobi ke yena si là-bas na problème mo na mona na noté si la bisalo bekam même aleki na TV alobi ke ngana belvi tozana problème moko boui ozo comprendre mais bango moko ba kolonzo to tango ba lekate sikoyo pour moi na mona ke eza concurrence na ya musala eza normal mais sikoyo balandi na biso tango mususu parce que au monde na ba fan tous les sortes de fans. Voilà. Tous les sortes de fans. On a des fans oyo ba comprendre ma cambo, na ndenge ya bien. Tu appelles des fans ba comprendre ma ndenge ya mabi. Voilà. On soit linka star na balo ba. Exactement. Wana penza côté on a mtswa lingi star na ndeti nga anja tuka na tamba oya nga oke. So pe muto ya ta finga na commentaire na talaka muto ko finga commentaire omoni pe ba landi yo belé voilà osomon pour dire que bato wana pe ozana ba fan na yo oyo soki balingi yo eza kwa famille bota balinga belvi na bango kaka bongo voilà na mabena malam et les abakouk balinga si la bekam kaka bongo na mabena malam na siko le problème ezani ba fan na biso nde basunga ka biso. Voilà, surtout ça ba fan na biso basunga biso omoni nde na lobaka ba raison même ngane na ba fille na ndaku bo swana ka
mon appel mon nanga mo pe na ko parce que nga mo pe na jeune fille nga mo pe na koti pe na kata be wana pepe to kanga mi pe binemi awa ozo comprendre mais c'est pas dit que to inani c'est pas dit que to inani parce que na famille nyo surtout ba to ba pota na rapé ba to ba soana rapé ba to ba mais ce que ba to mona bango ska ba soana te hein barizi et lamba ni to la tsabango parce que pour moi je trouve que ba fan na biso ba aider bango plus na ko sala musala parce que moni temps ya mutu ezara temps ya mutu soki asi abini soki asa telemi mutu akokanga azade pona minute to matato kita eza belvi kandi eza sila bisalo mais je vous dis moi aussi je suis artiste vous comprendre mais naza artiste toza pe na ba chaîne ndeti par exemple na koloba na chaîne par exemple ya ba couleur naza pe na mo à dire na kati wana ya chaîne wana naza pe na moi écriture pe na kati ya chaîne wana na chaîne ya Dalena Bope naza na ba écriture naza na ba chaîne nyonso parce que ngana jouaka partout soko ke même na la douce au monde nga na lo parce que na sens ya musala ozo comprendre ba chaîne nyonso ezopesa ba RDC ezopesa ba chaîne tout epesa mais to que tozo yo mo na te que mutu nyonso asala mo eloko ne bonde na otala au banda YouTube dit début à la fin YouTube nyonso ya ba congolais il faut mona si la soit Belleville la miniature bilonga miniature siko au mona soit soit ba sa troisième ou quatrième personne à bango bazui si Irsil bazui nyani dinana batiwana on doit accepter les autres la moment na bango on se comprend le problème est ça que tant que bango moko ba lekate ba se prononcer que baza na ba problème et biso na mitie côté ba fan totika ko komisa bango na problème exact ce qui concurrence pour la musala concurrence c'est loyal et ça normal ce qui SB a bois qui filme moko boeza makasi belle fa bunda boaka o egoleka yango exact vous comprendre pour Orlando pe ba fan wana tala o mona kaka mutu wana za na SB ka ye moko wana ye wana ka famille bota ye wana ka la douce DDTV ye wana ka ba couleur azaso ina 10 compte ye moko surtout batu obayaka ko finga vous comprenez surtout batu bayaka ko finga bango wana zane ka ye moko wana mais le kola tozana ba fan diabolique oh ba fan diabolique bazalaka je vois ça fan diabolique ba koma na ba femme à Jésus o kite na ebisa ki on habike tozana ba tiki nyonso ya ba fan voilà il y a des fans oyo soki abamoni bino boza bien il faut pas créer l'eau comment koboye oyo bato ba ko diviser pour mieux régner aussi aux monde donc bato penza te faut te créer pour vendre solo lina silabo o tika ka bete o solo yo pour est tout na tamoko na bango c'est là c'est na ibisuna voilà ngana ko lo bande na za boye deka na lobaki na za ndeko ya tout le monde na théâtre mais surtout le bin na cadre qui camarade si la sala camarade ngati mais Belvia sala camarade nanga OK hein on se comprend Belvia sala camarade nanga non ni en na TV a camarade nanga mais na ko vanda na ye na yo ka jamais loba dans ndenge mo boye ya mabe donc wana na biso ke atam kolomonte na ebité je te dis ndé na otuko le kanaba pas si boye je te dis non na yokate na ebité tam suye eska mususu mais que na batanyo so même na zaina on ba difficulté parce que azon les cas trop Belgique kandia na yo talanga nanu na yokate na monoko na ye a prononcer du mal moko boye contre Ndeko Bekam ozolanda nanu na yokate et avant na bela na zana ba eta o tant Bekam a fait les papa bango on était là tout ce qui est kuna et après koko fait là tout qui ndako rendre visite na compte ya ba association na biso to zana ngo ba bomoko ba nini et c'est l'ambiance que ngana ndo mona mais jamais au mona que oyo kandeko si la olo ba mabe moko boye na kombo ya Belleville parce que ba mabe wana oyo yaka wana eutaka wapi ba mabe wana ezo uta wapi hein
totika kosala ba esprit ko diviser pour mieux régner totia bande ko bazala soudé parce que ceux qui toza soudé ndé to tombola arna biso mais ceux qui toza ba o koto yo mudam to nga benda ka drame panzina ye ke asala ceux qui ni to beau ma théâtre parce que au moins biloko na nyonso même on nyonso to loba ka potuninga na linga na nga ko lobela ba makambo te parce que na mona ngo eza distraction nga contrat na nga na ba fan na nga ezala ba émission te ezala ko lobela ka bato ba makambo mo ezanga na mutu na makolo te contrat na nga na ba fan na nga eza théâtre nga na jouer bango ba sepela so bazo mona nga te ba luki ngai ba luki ba yeba anja zo mona na te pona nini ba yebisi bango anja zo mona na te pona boye toza pour ça tout monde sur la scène ba moninga li sur la scène ozo comprendre et ça contrôle biso ba artiste toza na ngona ba fa yango zo mona ba art ya baninga ezo évoluer ezo keliboso biso tozo zonga sima parce que distraction on dirait qu'il y a YouTube et là biso tout le monde a bino bo sepela au sali makamno au lobby biloba le bana ombongo continue compte papa bon lobby alors c'est ça. Dans la vie, il y a d'autres bana ba foot ba po casser à makambo oyo ba éviter parce que baloba tout CP ici bas ceux qui yo olona ki mabe au foot ya ngote yeba bana na ba au foot de génération au internet nan eloko elekelanga eloko et comment ça nga mabe na éviter ceux qui ndeti na ba et pas ba ivoirien ceux qui ezalaka et pas ba nigérien partout te ebelo na zonga na loba ya okosela makambo. Oh, ils sont partout. Donc, dans la rue, à la Mouki Boye, à Koseli Moutoumagandi, tu as landa récemment à Oubouibou, il y a Sundola Moana, Sogini. Na bengi, tant na bengi, tu as le bossa, le bina, Ange, moi, la moine, la vie, surtout, Coca la vie, moi, la moi. Tout ce qui met, et ça, ma deuxième vidéo, ok, aïebi même pas, et chez nous, les artistes, Tolinga Kabana, Bana baza apprécié, Bana baza bénédiction à baboti ozomona tolinga bana mutu akobotaka mwana epo bibi ya olembala nini pona oliesa mwana mais mutu moko aye na internet abimisi eloko moko boye kobimisa likambo ezaka mabe te nga ide onamonaka tamie luka fan na yo ba moyen ozoyez ebele nde kota na yo kibwe na yo kibwe ako répondre yo ngebele baluka nga na messenger na Instagram na répondaka te ezabo même mère na belaki ba obande ko luka nga na kuzu na nda saba no santé yo permettre te yango bozomona ngate ozomona ebongaka oluki pe mutu na yo yango mona isa que toza na batika ba fan nyonso na ba fan diabolique bazali donc faut sambela pe na ba fan je vous dis o menga na yebisu yo il faut que sambela rappo na ba fan. Je vous dis, il faut que Sambe la capenza. Moi, je prie pour mes fans. Ba fan de karaté na ba o ka ba mutuka azapara ba kutani nanga ange ngana Sambe la pona ba toi. Pour battre biso to éviter. Oui. Pour battre la biso to éviter. On se comprendre. Ba fan mususu ndé bazo utani na monde des ténèbres. Ba bimi. Ba ina mu pété moko boye. Entre Ange na Gabriel. Bah tiens trouble mon boy Angela Gabriel et Mathieu Kiti on se comprend OK naningi ya normal boy pourquoi moto normal est ba rési so ngana e bakata to yo kanati yo zo soigner na kati na bisa o gagner ni eloti on se comprend o gagner ni et l'autre côté OK na ebi ke biso nyonso na kati wana M23 zate, Rwanda zate. Biso ba congolais. Des pères et des mères. Des pères et des mères, des ceux des nini wana. On se comprend pas. C'est cool. Hein? Vraiment. Mais à part ça, ouais, merci beaucoup Ange Maïcha. To live sur la mouille, tout le monde est d'accord, ça y est la guerre, il y a somme. Pas bien bétiner ma sas. Pas ma sas, c'est kali qui est tiré. Pas bien attaquer mam sur babako kuna babi. Quand tu as encore le bon côté, à manquer respect, pas de connaître, je peux te montrer ma fête, peut-être qu'il y a un état de santé. État de santé, mais dans ma fête, belé, peut-être un comédien, un chanteur raté, puis on aura parmi bateau, beaucoup on l'a bon, genre un cadeau, il y a un artiste et tout. Sur santé, qui vient tout le monde dans mariage, il y a un coach d'Acosta. Mais il s'agit que coach a tenir ma propos. Même ça peut être ça qui est dans la Gatibi, je vois qu'on est bien dans la Gatibi. Donc, Bayate et. Mam sa bengi douche pour aller là d'Acosta nini a sali fait à bengi singate quand tu as bien bengi sende ni ya ali la rada
Alors quand ça le croit non tu le poison baba kambwana nyonso na sur talaki baza tolingana natalaki yango nayebi coach bien ce que je peux dire nde nota oloba na famille bato baswanaka bato babundaka bato bapotanaka yaya mpe akosala leki na eloko moko boye esali mpe leki na mabe epesi mpe kanda ozo comprendre mais eloko nga na déploré on a sepeli nango te et na kobomba te naza ouvert eza ke mam nyonso coach alobaki nalobi te ke eza lokuta ozo comprendre nalobi te ke eza lokuta mpo apeli boma te mpo oloba ngo mpo abimisa ngo en fait mais eloko nga na osepela te eloko esalanga mpasi eza kotala nde famille na nga bakomisi internet parquet ozo comprendre mpo nga nayebi bamakambo mpe eleka mpe bato bapotana mpe na kulisi na youtube mpe eyebana te bazwa mpe solution mpe esila mpe ozo comprendre mpo ntango eyakaka na youtube nde ntango mutu na mutu oyo alingi basimba mutu na ye te oyo nde ozomona esani moto ezopela mais ntango mosusu bakokai mpe kotraite yango na kulisi ekokai mpe kokende mpe bien parce que même Air Duche abengaki coach ezalaki na kulisi YouTube eyebaki yango te linda na coach na gachi bitan babenganaki ezalaki na police ezalaki na internet te côté wana en tout cas koya nango kaka ozo comprendre nyonso coach alobaki nalobi te ke eza faux famille tobebana topotana parce que omoni ntango ye na internet etake mams aza mokolo et mokolo yayaka na agité en fait même na artistique tango yé na écran et bim quoi manque à respect je comprends tango yé na écran parce que juge on deni coach a raison ils ont manque à respecter on a juger yango ke coach mam nyo surtout mon amtata na ndengi na a réagissant na likambo je comprends parce que na bien c'est un garçon au na théâtre là on a yoka et na problème té c'est ma toute première fois et là on a mon écoute aussi à manifester qu'à sepelité dans le camp les amba liboso on a remarqué on a moni yango parce que démarche kaka ko lobela ngona média ndé eke bien té ngana za na posa libota nanga ba koma to koma na cuisine interne vous comprenez pas te lo barake artiste azara na boloba nini sexte te boloba vie privée te boko saka artiste azara vie privée oh naza na vie privée te ndé nini naza mutu naza na vie privée la minute za rappeler privée parce que ça rendez-vous pour photo ye ba ya anja bimana nani pour la nini oui photo la ndela matière non parisi naza mutu à part cause la artiste ndé bino bozana ba vie même ba fan so de ba na ba vie na bango ba salaka pour même ba onyo so na otala ba finga ba tu ba yaka koloba loba te bazana ba vie na bango ko fana pe ko yo mo pozu vie na yo et ko kotsa tala ba vie so beti mo ezago aussi pe na vie na on a place to ko lobe la vie ya barezi ko lobe la vie ya l'équipe ko lobe la vie ya age maisha na yo loba vie na tala et puis ko bomba te zala pe la vérité mais tout le monde est hypocrite c'est de plus même raison tala yo pas hypocrite oui et osez question oui on m'a cassé c'est ce qu'on a vu bon on fait entendre vie na sur la TV voilà mais obi saka ke mobile na boti na ye so écoute ba artiste nyonso nde baza ba na mobile na te o ba mobile na ba muki azara ki sasa to la poto poani partout sika zaza ka mobile na parce que ça ka mobile nanga siko soki ba artiste écoute ba yebi mobile nanga bango nyonso te et ça vie privée te madame ba Evika Bellevie Bakata Danjus Gabriel ouais Gabriel pas mobile nanga Danjus Gabriel mobile nanga Papa Serge écoute quoi camarade c'est pour ça Papa Serge casse voilà donc tout le monde est hypocrite. Bon, je vais chercher aussi hypocrite. Bon, je ne peux pas dire que tout le monde est hypocrite, mais tout le monde n'aime pas s'exposer. Voilà.
peut-être moins hypocrisie des moi des salabat mabe mais mon côté ndé to yebeli bande ko nyonso ya théâtre biso nyonso mam nyonso to ko loba la TV nyonso ya vérité te zo comprendre to zana ba biloko to bomba parce que biloko to bomba kana kombo na hypocrisie parce que le quoi to loba hypocrisie te c'est que faut to loba nyonso na ko étaler te donc on a bombi wana yango wana hypocrisie wana. Parce qu'on a battu, nous sommes pensé que Dacoste a manqué même ce respect. Tu peux leur dire quoi? Balimbisaï parce qu'à Zamoto. L'homme a toujours na ba faille nae et moto Zamoto. Les kamusu sutam soupe coach ningazana a azana maîtrise à makam. Et après na ba makam sutam susu moto pas cause na maîtrise. Vous comprenez? Je pas cause en maîtrise. Pendant une belle pe coach, il mon pétant avant de faire la paix. Il y a un boka na lobby. Il y a un cas yango. Est-ce que après na mema ki na mukili mobimba na wenze. Fallait pas na mema na wenze. Ta fais ce qu'on a katanda ko parce que ba mi balé baza bananda ko moko. Vous comprenez? Papa na bango za président Lombe. Vous mona. Peut-être démarche moko ya bien. Après que solo na président Lombe. Oh mon, encore soit na président Lombe, soit solo là qui peut-être na président Lombe, tant sur président Lombe. Ya maloba na biso linga ozala na entourage moko oyoke. Problème ekoko ya ko linga to réagir ba moko o réagir mabi. Mais ce qui le kambo moko yé, ya Nicole, tande na zaboye, na ngina sala eloko moko boye. Te ange ko mema ngo boye te. Mema yango boye. Ozomona, mema yango boye. Pour même pour la salle à émission on n'en vend encore Angie regarde il y a une code pardon mi mon amuki but boy au finganga but ozo comprendre pour dire que ma candidature dans ma candidature batuté parce que tant on a mi mon ake ndenge na zero kita na taille oyo peut-être batu susu ba olinga ngote OK on débat ba sepeli nango pourquoi parce que tant on encourager habiter ça na ngoloté ça na ngoloté tant on a bimi na mon pe haute ba tu se passe ma skala na boy tu vois donc eza peut-être ceux qui a solo là qui on a monté je ne crois même pas tant soupe même na madame na solo là imengo pourtant sunde pe na ebeli madame akope ko epsi ko ke nous on a médiaté l'homme soupe occupe ko boîte moi big mais ça na mon boîte ça té a contribué à moi maloba makasi na bolingo na bango so ba bebani je te dis il y a un moto le bible monsieur ko za moto apprendre le comment boy so mambona bon c'est ça na soloté oso comprendre tant ce que ça na soloté ba tout ici bino kaka très on a très on et tout ana parce que yo c'est pilaté au moni yo c'est pilaté ce que tongo c'est pilaté wana tango ya loba parce que pour ceux na landeli na ndo mona po soko ki mutu abengisi la mams et alors quoi signe mon bébé comme mo ya respect en fait hein ya comme mo ya respect na yo kaka zo benga wana a utiliser ba non ya sila oyo ba et ça la raille vous comprendre donc azaki teke impoli babi ne pas ça beta c'est Beckham là wana de babi c'est wana zo bimana kwa yo Beckham bato pe so ki kuta loba kata yo sila peut-être so lobi yo Beckham eza na ngwe lokote papa toti kaka ko monde ko bimisa makambu kaka mabe na bisao hein mutu to comprendre kaka ke na ba famille na biso ba problème o biso tona na solo ba biso na ba fan na biso ba tunyoso to tala makambu na ndenge ya bien na ndenge mabe tanto tama to zalaka na vandi na tel makambu kasi na famille na ngapi sala mara o comprendre na ko chamungo na baninga te na comme ça baninga lokola e salama na nti na famille batu baswanaka batu babundaka batu bapotanaka et c'est les linges sales et zo comme la biso mabe tant to ya na internet honnêtement nga ange en tout cas la rési peut-être tina tikaka ceux qui na tikaka théâtre ou loba monto na ozwane problème ndaye la binwango mais nga ange oyate jamais na kanda na to moni tendresse de binga nga fini coach atelier ba proprement déplacer o sali kesi la bisalo a kokité a sali interdiction na kombo na ye a limité ba lo la kombo na ye po yatinda pututé ake ko finile batu ba insanité ya lolenge ya bongo kota la Dacosta aza homme marié mobali ya mutu
maintenant ce que vous avez propos moyen sanité que bien mon tout tuberculé na habité Ange Maïcha o dans koloba eza tendresse na solo la nae na pesa quel conseil aussi na loba nae aibi pe que ceux qui ake moi mabe na ibi saraye que tendresse OK bien te ba sala aboité c'est la famille pour tendresse ngana ibi tendresse ya makelele là na mona ati et puis naza parmi bato ba soigne saraye et naza parmi aussi bato pe apé sara moi minimum ya respect ce qui peut tendresse à yoki likamnanga a lukama benganga nanu Maïcha na yoki boye donc au kana loba na eke na ibisa qui peut déjà na privé à salara soubon teza mabe ben s'il t'es à santé ben s'il t'es à santé de toza boye to ebité to tika ko finga la plus makambuze ya banzoto pour lelo lobby surtout nous sommes des parents oso comprendre toza toboti bana photo eba koti kabilo kwa malamu pona lobby ya bana na biso ozo mona oui azamutu oyo alinga bajete na mams na ye soko ki mo eloko mo boye ako ya kotomboka ako ya koluba kolobeza mabete mais ko balola moi lolé mon si ko tia moi mungwa et ça la paix moi bien mais déjà coach a c'est cas de décision pour la kangae c'est la famille ba obongisa kaka ba propos wana te ba obongisa ba ya moto tibe ba ko bongisa kaka elo mote loba miwano na eloba mate na mukili ba obongisa kaka coach pa okitsaka motema afini ya ba maman na yo c'est sa sœur ya maman na c'est sa sœur papa il y a rien de grave nzambe kutu to monte même mambo biso to sala onyo sele kala YouTube babi ke pesa nzambe lokumote je vous dis ba ko kabwana ba ko laksana lokwa ba eni moko boye ba ko laksana lokwa donde to yinani boye c'est pour du bon mais tozo bo sana que après vie oyo est-ce que bi que après vie o tout ça vie mususu ezali vie éternelle ouais ndeba lobela biso et puis c'est vraiment toi atanga loba nzambe ayeba ke vie on ezali to tika ko sala na mabe to tika ko yinana inutilement totika ba en o ils ont porté les biso et l'autre côté ngana lingi nazo senga batu nyoso ya batu ya ke ngana sana plateforme ngana kumisaka mutu o zalaka na mutu na mais soutenir ye na prière soutenir ye pas samsane malamu lobela film na ende nazo mona bazo lobela ba tendance bazo lobela ba film ya sila au moins soki ezokende bongo wana nde soutien ozo pesa na mutu oyo lingaka soutien ya koya kofinga eza malamu teza ko soutenir yete tant que na ba mona si la tam kolomoko te na TV azo finga mutu to ba mona Belvin ko mota zo finga mutu na TV ba mona bakata o finga mutu te na TV siko tango bino bo batu bo soutenir nga tango bo ya ko finga et la tangé malko ngam na otinda bino bo finga ba ozo comprendre ok ça bongo te vraiment parce que ce sont des filles qui sont bien éduquées dans ba famille ozo comprendre YouTube comme tes baby si makam tout que n'aime malem déjà non chute Ange Maïcha mais tout là tout la monde tout mon père Gabriel abi décision est en retard déjà le mba fingami président le mbaza papa abi c'est la fakacha décision bien avant décision est en retard et donc c'est fingami to fingami déjà on a encore le barezi on nyonso tout au bakasa na mokili et banaike na plan na yokuti na plan nzambe te bana ki lelo ngana yo obenga yanjo za pi ala ndako yanjo na kotelo okotelinga pe na caméra yanjo to saka to sala to sala ozo comprendre ce qui te toka pe ko la mukabo mama na mbula ne beta mikolo e beti pe et to sali na biso pété ozo mona nzamba ebaki ki ka moment oyo on se to tcha nzambe plus na makambo tu vas comprendre ma cambo belé. Vu que tu as l'écart, il y a un ce que tout le monde dit tu bisa la mam na biso moko. Au monde. OK, mutu moko sa mam na ye moko azate barezi. Nemozo bima awa
Oyebi te ke tshoko mana kwa ta su pine ya voiture ni etoboka. Mais nzamba yebi ne ke pine ya voiture ni etoboka. Tango obi mo yebi couleur à taxi ou matate. Ozo mona. Mais nzamba yebi. Parce que moi ni ceux qui tozo t'a plus to comprendre en fait. Peut-être pour nanga. Muto na yebi ke nzambe mutazaka le sommet ya ma nyonso. Nzamba yeba ki ke ba moma boy anja osana. Sainte nzamba anja obela et comme na moma boy anja obika, anja osonga na scène. Et comme na moma mo boy YouTube ko ye matie ki tie salibo et za na moko il faut message de paix moko boy sila koma, message moko boy ke na lingite na kombo na ngai et tout et ko ya na moma boy. Et nyonso sala na YouTube wana. N'a pas plan nzambe bon bah tout ça condamné les gens qui ne sont pas spirituels aussi bah on mona bah fan diabolique bon bah on mona nde ba on va linga na fan yo so ko finga boyo ki ange maisha so ko finga le mabe o fan diabolique parce que ko finga te pesa mutu remarque et mutu comprendre que et lo ni yo lingolo ba ta ko finga mutu comprendre mambo lingolo ba te amon ka ozano na ke politesse no mo boye amon ka très diabolique très diabolique très diabolique parce que comment c'est possible le kambo ko ya kaka au lobby nanga au pesinga pe conseil mais ngai ezaba ma ange pardon zoamingi ba vidéo kota na page boye talaka ba vidéo ba make-up au moins ndeba ba tchaka crayon bon ça crayon na yo na accepter na yeba ikomba page wana te soki kotala na komo kota na komo tala na kompe ko bongisa mwanda mbuti o mola na mo bongisa po ani balobela crayon na ngabana za ange balobela crayon na ça bon na gaucher na yeba la mocha crayon te ouais na yebi na ngako chati siko so na kutenda mwana abundai na nga moi be so bon so azate c'est bon mais ça na nga ka bongo vraiment donc ba insulte mingi et ça la kabiente et ça la mais siko auto retenir ni ange va chose sur scène tous na wale bon kozala déjà na ba kozonga déjà ndeti o ba bazan le koso benga o peut-être au mona bando benga o déjà pour na ba te bien ba ndede o benga ngai o bali pour tourner non te non ba il faut combien de temps pour banda te karaté a déjà dine na banjuli le kadiana ba na betando na bino donc karaté donc apa ba fan na ba voter na bango tayo ba bina tika na boy donc karaté na banda na musala pour moi na zana ana nunu na déjà ma mieux surtout ils ont sans problème d'accord oui mais Pierrot ne m'a pas fait la moi donc on a profité pour tout en tout cas voilà c'est mon frère to sola ina épée na pc vraiment ba mes condoléances makasi na mama Clara ma Clarisse vous avez bien le balance oui ngam na teka bilamba mariage wana je peux être très serviable ngam na teka bilamba mariage wana ba tumusuko ba zero aux invitation avant parler ngai c'est un frère vraiment que j'aime de tout mon cœur il n'a pas problème na malade nanga ayaki kotalanga et atako benga nga mettre fois Pierrot c'est un frère d'os ce total là qui ils à la bateau sentir bango ba ya o donc on a vraiment sentir pinza famille ba président Bobo Manoka wala famille. Donc, on a encore courage. Naebi makambwana ndezala ça fait trop mal. Et on a profité sous koloba pe na ba fan na biso kande na loba. Ba fan diabolique pardon. Ba fan ya solo. Bo soutenir ndeko moralement. Tout ça ko n'importe quoi. Ndeko noza jana pasi. Oya ko masubi loko ko pese sous pasi. Toza batandeni. Comment tu as le quoi tu montes aux mitema sans cœur vraiment. Vraiment. Papa, 9 mois na libumu. Batu na ngana esabino. Ta sou ba fan diabolique ba botate. Je te dis parce que mutu oyo ayebi ata pasi ya ndeko na ye mutu okipe ko bota na oteme oyebi pasi ya ninga na moi lisolo ka neto yoka ndeka to yoka ko memango za ka bo puis aussi mbibo na pendant une année un mois ça fait trop mal mutu déjà bo mesana na ndako nyama ko tu soka kufi na ndako bo mesana na yoka pe pasi ambona biso sko mutu to soutenir ton pied to soutenir tonton Pierrot na passe oyo ekomeli ya mwana na ye et sans oublier famille à président pour de chasse mes sincères condoléances pe na bango et bande nyonso pe ba kufela kitonga na zaki na passe ba coquette sasa ba princesse illustar Renate Foucault na pesi bango ma courage et force et ba nyonso babala ki pe na kenda kité comme ba coach d'Acosta bonne vie de couple nzambe alola abatela pe
abomba bino nyonso. Voilà. Tu espérer tu remonter na matanga ya matanga piro. Ouais, c'est déjà demain. Bébé Mazala. Ouais, non ça. Voilà, bah nous sommes mon âge Maïcha quand on local pour c'est sur mon micro. Frère vraiment donc na lo ya lo kwa na bimande matanga ni do na bisa na ba nous sommes au camp mon kileza kuna. En tout cas parce que wana vraiment c'est mon frère et puis mon toi a benga kinga pona isanga wadle à Tikibiso. Oh là. Ouais, ça fait mal. C'est peut-être frère na encore. Oh, c'est mon frère parce que tata moi ça moi na ki. Na benga ke nous kwa bana, ya benga nga tata moi ça bana. Vraiment. Il est bakata benga na au moins na nani. Donc tout ça Babylone na biso. Ouais, biso mo ya famille donc. Voilà. Biso wa to kufeli. Vraiment ba kufeli ba senza confiance na bino kasi. Biso to zana to na bino, le loto beta to kuna na veille mortuaire, mais lobi to za pe wana na cinquantenaire. Pour que tout le monde moi na biso paix à ton âme nzambe mo ka pesi ye mo mtazui aibele pourquoi et la vie continue donc voilà mais vite fait question sur quand même ça avant que n'analyse boy pas poser na Dieu sobe à Outara Sinar. Ouais. OK. Ouais. Nous avons le président Caleb. OK. Ko wuta na nganda kuna biso. Sinark. So kimani. Bien Teresa madogo gola golo. Non, 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 Google, il y a d'autres torturés ngandé. Là, il s'agit. Ce qu'on voit dans le théâtre, il y a des comme Nazaka. Donc, on fait moins de tout à théâtre. Parce qu'on a t'atterri, est-ce qu'on a lingué, non, il y a bien, on est bien, il y a eu. On a qui tout, on a qui tout. Est-ce qu'on a une répétition là? Malgré la joie, là, mais non, il y a qui n'a mon anakai. Et ça, il y a maman générale Charlène Benz, Charles Chaud. Voilà, ma sœur, là, maman a fait un gros bisou place à Zala Paris. Donc, on a dit qu'au Kende, on a des bango. Na mona bango mais na ko mona bango wana pe obi eloko tongo ke do mona ba star e ko mo pesa pe posa na ko mo mata en tout cas na zo information na ngai malembe malgré so za ba groupe Z ndé na lobaka mais na zaki vraiment mona na kati ya Sinark et puis je suis reconnu là-bas presque tout les artistes, il y a un groupe Wana qui est Nazar parmi Bato Balika. Quand on parle de l'eau, on voit ça qui est Papa Serge Mwembo. Il est toujours là à côté de moi. Derrière le mur. Il est toujours là à côté de moi. Ouais, Papa Serge. Totongyo mais yo poye. Totonginga. Nandeni pour la salle. Je vais chabu aux camarades en balle. Est-ce que moi na camarade en balle oui, bien. Mais il y a autre bête à l'histoire. Ma femme, oh, petite soeur, voilà. Naya Gaërmo Naya Otalaï parce que elle vient d'être malade pendant un bon moment. Donc, moi, Hermo Solé qui m'a visité, ça là, moi bien. C'est vraiment ma petite soeur. C'est une confirmation vraiment. Neti boye na obima, na le kala pesale ki mbote. Amona sala mtinde. Alors continue. Na ke banzela na ngai. Moi, deux personnes qui sont beauté. Ah, bah ça. Yazanga bango. Libanga kaka. Bon, les sponsors officiels à Papa Serge. Willy Loukoussa, l'architecte béton international. Pierre Malongo Pierre, l'architecte international. Sans oublier le vieux Badra et Fonja. Sur le site Domitil, le Makenja, il y a Adi Londolembo, Tete, tout ça, il m'a dit. Ton séjour na bango. Ma domi. Oh, Hiroko Mao, non, il faut toper ça. Patricia Castagnier, Mbotebele. Après, bon, la reine de mon cœur, Solange Jungu Mayadjino. Toujours. Voilà, t'as vrai comme ça. Kito voyage en retour. Voilà, donc, bon, moi qui ai bon ça, ah non, na mon pena que Ange Maïcha a tellement aimé. Bon, moi qui connais sa papa Serge Aïe, pendant plein d'émissions, puis surtout vraiment raté. Voilà, Ange Maïcha. Donc, à l'école, on n'a pas posé quand même le Canada Lisbonne. Colon Wanangai et pas président Caleb. Tant aux acquis na nini, na groupe Sinark. Tout le roi bateau, hein. D'après ce que vous me place, il y a rafle kuna pro à Paris. Il y a rafle donc tu as vu sur. Eh, dans le long de ton respectable caméraman, bateau. Très important. Dans le long de ton respecté bamonté. Très important. Tu banga ba caméraman ko le kamuto a peu son rôle. Pour caméraman, ce y a rafle bika au salika baje, au tosi mambia le binoté.
aussi ka pozo kaka mongongo elongeza te. Vraiment. Donc après kolonga wana nakendaki pa président Paco et tant na longo pa président Paco ndene akovanda pena ce comme ta pesanga makambo apesanga art apesanga succès afulanga eza le président Ladi Esobe. Voilà. Et c'est babote place à ça donc voilà vraiment ibengi na ngai. Coach. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin, on puis na bambote na pour que to kabona na Ange Maïcha. En tout cas, babote na ngai na pesi vraiment na bana na nzambe nyonso, tous les chrétiens partout dans le monde. Et na moni pe ba message na bino nyonso vous souhaiter une bonne guérison. Merci beaucoup et na bosanité tous les hommes de Dieu. Une heure avec Jésus-Christ, na bosanité maman Nela Eonga, il y a pas pasteur Anisembula, na pesi bango bambote place Azali, maman Dorcas Mokoko, maman nanga na pesi pe bambote place Azali, sans oublier ma fille chérie Yesakatiami, diamant blanc, bisous à toi mon amour, tu sais que je t'aime beaucoup, bisous et belé, mes jumelles, bana nanga na linga mingi. Shekina Mukendi et Shekina Vumbi. Hein? Maman, je vous aime de tout son cœur, sans oublier Félicia Nanga, ma petite soeur, et à Papa Noël, Beauté Nabino. Bah, ignon surtout, vous êtes tellement nombreux. Ok, ce nana banda kukumisa kolobela. Na robo la maman Laure Massine d'aba diamant. Sans oublier maman Bobette, merci pour la prière. Nabino vous soutenir kinga. Il y a Bizi Mondele, maman présidente de la force tranquille. Aïe. Bon séjour à toi, il y a Domitil Makenja. Il y a papa dit Londolé. Toujours, maman Domitil Makenja. En tout cas, bon séjour à toi. Na pesi bambote Bazaï. Voilà, c'est mon pasteur béni à Londres. Na pesi pe bambote belé place voilà. Papa na nga en tout cas papa va soutenir kinga na losambo. Voilà. Na kobosa na bangote. Voilà, merci beaucoup Ange Maïcha, tout est bien qui finit bien. Je dis un grand merci à Bébé Seigneur. Il ne pourra pas penser aussi à Monica Makambo, fille des disques Makambo Wetu, Makambo Yamotema, bisous na yo. Et merci à Papa Chris, famille Aigle, Motema ya Maman Joyce depuis les États-Unis, Star Braza, Futa Nyongo, car la promesse est une date. Faut Futa Nyongo. Elle a fait ce bisou à la maman de ma fille, la maman de Ofranel, maman Nano, à partir de Belgique. Voilà, maman va au frappon. Moi, la beauté. Voilà, la mère porteuse. La mère porteuse. Voilà, maman Naïd, on a fait ce gros bisous. Voilà. Merci beaucoup et quel est spécial à Gaël Fundu, Maman Bonheur, et pour avoir pensé aussi à celui qu'on appelle Glody Otete. On a été là qui m'a fumé, Marcus de Killer, mon ami. Il y a Pembe Charon, toujours. Blacky Manoka, Blacky Kime, il y a BM, mon ami. Il y a Batou, il y a Anel Ballon d'Or. Il ne pourra pas penser aussi à toutes les personnes qui m'aiment bien. Ronald Boman. Merci à Malik Arafat, Vumbi Shekina. Gros bisous Nayo. Ma fille. Banabata. Yanj. Yanj. Et puis Shekina Mukendi. Comment faut Moutou. Gros bisous Nayo. Nalinga Bote là-bas. Mon yaya, Guindondos, il y a Francine Mikoko, en tout cas, la personne bisous, sans oublier Nabosente Limbisanga, pas de problème. Papa Serge Maïzola, le papa de Arsène, en tout cas, gros bisous à toute ta famille. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Mais c'est un peu, bah, mon aya, je vais te mettre en otage. Ah, bah, vas-y, comme ça, bon, mon taille. Bon, moni. Pour ma bien fan de carazo comme ça que taille bon moi est-ce que atika la beto azonga ndanga ça ba lunettes ka la rabu kabo hein na éviter que pas un exemple plus bon lobani c'est ça aussi hein et pas ma mebakata kuna baba inettes ka autre kabo hein mais era banda ba fufu te batonnage na kaka ya batonnage ah mayanga nye badozala même sur le sambo ne makam toi tu kuta la bango posa kaboni ça raté. Il y a un ça se minene. On commence à yoka Lubundi. Donc portez-vous bien. Tu vas comprendre. Kaka. Donc après 20 ans encore maman. Ah mais la bête belle. Au beau peut-être belle pour. Bon en fait ce traitement il y a pota ou na soit qui et sali qui
Et donc, moi et moi, la mila. Parce que Kiss n'a soit qu'il est tellement ma casse. Donc, il faut qu'il ma fan, tout y a Ange Maïcha. Ma fan diabolique, ma fan y a solo. Ma fan. Bébé au Framel. Ah, mais la Milik. Kaka Milik. Donc, manzanza. Bon, mais quand Ange qui est dans la boutique, boy, à aucun night. Soit les méga mon aïe, la moto qu'on a joué, tout qui reçoit. Portez-vous bien et bon type de programme. Bye bye. Bye bye. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye. Ya Yesu na bonzeli motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on doit s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.